Allô, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis bien. Ah, on a la carte à Bruxelles, on a un tambola, on a la carte ah, on a la carte à Bruxelles, on a un tambola. Moi, vacances, moi, il y a 10 jours, on a la carte à Bruxelles. Si koyo na komozo nga Paris na habité avant na zonga Paris na sala nini na me ko papier na tana bato bazalaka awa soki pe bazali to so na bango parce que babi on pense ça on so tambola pamba défaut et les moins ça na ko tambola na ko luka na nga na kuta na jisekala na parce que mbote belé Ashlendo me ba gros bisous Joshua ba gros bisous mon beau frère Larios Nude papa Larios ba gros bisous fa mo bimba na ko mikolo caméraman na sika comme on est prince donc le prince yes ko za na Bruxelles na tambola habité fona luka mutu mo to kutane to solo na ye to kutane to solo parce que depuis ayana to kutana été na to solo la pété abi mais pourquoi za kata Bruxelles na kutana mutu il faut na luka na kutana na solo na ye ayo kana makambo bato balobaka oyo ayo kakate oyo ezaka mo musika na kotambola na zako leka na voiture jisekala na to kina hitona jisekala yem tawa mema to leka ka bo na bo ka misi bo na mo mutu mo avandi alati chapeau donc natali bien eza ye kama natali na seki c'est dignité Amélia désolé you welcome de batalon de Baloba bienvenue thank you hey as oyo ayo en personne hey as bande boya photo vraiment tout monde na kutu tata mko non tu donc ba 7 ans maintenant tout voilà comment même piquer ya osala na ah 7 ans c'est bien bon yebi que ton ole kaboye kala la mtayebi singati abi bitala kwa ansina bitebe tatu on a voisin na ngado fishi kala ya vana mara souci de louvain za pembeni na nga sibe tatu beta to zongeli ah ouais plaisir na za kuna la nini na lost pas avec papa papa la usini to na hapa na yekuna bon frère tala kaka de la tique maman Janine mina na kala la mke entre famille tambo na mke bon mona sepene na monio mère na ropeso kiti na balabala bato l'état te mais au vendre peut-être oh assis-toi oh ndakuna yo ko assis mutu grignote toi la grignote j'ai raté la grignote ah oui c'est moi était luzolo oui mais bonne kimi ezali na ngolo nzambe bambula tozaka yo shoja toza rabi nga naza wa nzoto ozomona do art eza na kati soka na ye munene bino moko bokobaye ngai omoni grignote me esengaka nzoto mike soka na vimbi esili mamo bule bi malgré ça grignote mais oyebi naza kobanga nga kanisa ya kutu ngabi oyebi ntango na otala mambo baleko basali biso ngai me bakobomelanga asi bokwani ngai me asi akufeti somo bafanatike babengi papa yo soko okufi qui va nous grignoter les côtes babi nanga kokufa te yo kaka souci mais tikala yango moni na midembi kaki na kei mais on a kei na bisi kolo zongisanga po peuple eza na posa na nga ouais en tout cas la sepeli vraiment ndenge tokutani ndenge bobonke tokutana balabala donc tokutani te na kepa na été par hasard tokutana ansi luzolo na kolekisaka bongo te donc il faut vraiment tosola luzolo ça va ouais ça va santé kimia ezali na mama paradis na ebisa yo vraiment comme ne wewe nasina benga tika na message ça nasina benga kombo ya makango ya mutu na nini mais ya mama paradis ni vraiment d'autres omoni comme on eza mama Sarah mais na pesa un paradis parce que soki déjà koti lola ozasu na poso kende wa États-Unis te Paris te po lo les a fin donc le roi nazala de na ye nazasu na poso kesika mususu na bangaki na succès ya na banga na mangam na sina na sala émission na mutu ngana otu na komna sa madame zaka ndia makango ngapi na mona makambo à l'époque toi tu na kid utabengi azana makango ne na sentiment wana bazosola antuboka na mère ngapi na kamati sangisa bango nzoka nde mwasa ndako azali wana ezalaka likango sentiment kobenga artiste mais na memanga bo balongola ngo mena CB déjà bino et c'est bino longo sundeni moya ya faut retourner ya monga na préciser que maman parti auto mona kola teki alliance parce que monga alliance za papa tu vois na moni wana ouais na moni na yebiko alliance ça va ne to qu'est-ce que alliance donc voilà luzolo ça na mon ke balobi ke bino yo bino comme ngeza ka sur le mariage balobi ke ba artiste babi baza ba vrai escroc mais ba escroc ngoto kamwe tout la ka pour na YouTube as le zola au bal au bal pe bah oui mais allez c'est ça pourquoi ngai na bandaki non surtout bana malembe na bandaki na fiançailles
na sali mariage coutumier etikali sikoyo mariage religieux mais mariage religieux eza na ndenge ya restreinte wana sikoyo kozala na ndenge wol mpe osala ngo na bato donc so oza na gilet te mo oya gilet de bouée de sauvetage te mo oyo eza te so oyebi te il faut oya mpo tokosala mwa cour bato bayekola po une semaine apres tokenda bango na bato okuna ekozala mutu na mutu soki tonani mutu nani na ndenge donc voilà eza babilo mo mama na lubango na banaye koloba na vie nanga banzambe fasunga nga nabala mwasi na mbongo na nga vraimen natangi boye ya motoki na nga oyo lelo ekomeli nga lelo na mbongo na nga ya mosala na nga ya motoki na nga lelo nabali mwasi na nga akobana ndenge nini ngamu nalinga ye tomesanaki bino babengisa bino na poto bino basi babalaka bino so mpe balembi bino babengani bino yo mpenza okende mosala mpenza ozwi mpenza salaire obali mama paradis nga sikoyo dans le contraire nga sikoyo le contraire ye aza na mbongo akobalanga te parce que ye moko ayebika nga nalenge na la mare aza na yebike ngai donc maparadis ayebike nga nde maparadis nabali yo na mbongo na nga moko mare ayebike nabali ye avec mon propre sourd po ayebike nga nalenge deya na bamoyen lelo kuna oti opesi moi de la part balelaka yo ozosomba biloko yo ozosomba nga nazosomba te na koti na bimi bon yayo mpe yango apo ayebike nga naza mokongo toujours économie nazomomba kaka donc esalanga plaisir ato nakendama mpo moye toloba bavectime mosusu ate natanga vraimen boye nakolakisa video mona na monta napesa na famille tout biloko tu na bali mwasi na nga lelo donc mare nde tovandi no boye nga na yo toza entre nous les mariés donc tovandi ma respect akosakana te donc oyebaka je suis occupé alobi bien aza occupé ata alliance ata alliance oya après ya biso kuta elobaka deja bamo bamoni deja bamoni ya na bavideo donc biso kuta ata okolobi te me mokili eyebike deja obala eza vraiment très bien lozololoba nanu parce que nayebi ke avant bala mama paradis olekaki mpe wana poza mobali ntango ozwaka basi oyo bazalaki mwasi ye moko alingi yo na oyo moko olingi différence ezalaki parce que mingi bino baartiste eza baartiste comédien eza baartiste musicien babala souvent babalaka bino souvent basi bango balingaka bino mais sikoyo mwasi oyo motema esepeli c'est quoi la différence na mwasi alingi yo na oyo olingi différence eza nini ezaka exemple moko claire nde tovandi no boye papa nikesi moto alingaki ntango alingi mama nga nasepeli na yo nalingi nasala yo ozala mwasi na nga ntango olobi nango olingi osala alingi asala ozala mwasi na ye ifakipe yo vi na yo kolia na yo kolata na yo makambo nyonso siko eza mpe ndenge moko na mwasi ntango alobi nanga asinga nasepeli na yo ozala mobali na ngai ifo asala nini mais ifo kipe nga parce que eza nga te yo moto olobi na nga te osepeli na nga nga nasepeli na yo te lokola yo olobi na nga bongo nga mpe ata nalingi yo te ata naza na nga na bolingo na yo te mais lokola yo moto oyaki envers ngai ifo osala oyo moto alingi moto asalaka epa motu na ye donc mwasi na faza ola mobali mais eza na choix te parce que ye déjà le fait akoya pembeni na ngai donc il veut dire que akomi deya mobali siko basi mosusu bazalaka soki alingi yo bongo ndenge azopesa bambongo na ye bavoiture azopesa otambo nango azwi lokola azwi en otage mais moto bongo au fur et à mesure comme on dit la petite vient à manger ntango bozovanda bolingo yaka kaka te na mwasi alingi mobali ye moko bolingo yaka kaka te wana eza nango façon ya koloba parce que lelo na mokili mwasi akomona mpe mobali asepeli na ye tout comme nde mobali amona mwasi asepeli na ye la petite baloba la petite vient à manger okokutana mpe la petite vient agrignota okuta mpe na mwasi oyo asepeli na yo ye moko amoni oyo asepeli na yo le mosusu ezaka artiste te nga nayebi sere na nga moko boye yaka na cliché abengisa soki 4 mibali na poto bango nyonso bakabwana mais bango nyonso wana baza bastar te moto ayebani aza te na kati donc il veut dire que bolingo ezaka baartiste te lokoza yo okosepela na motu tout comme moto akosepela na yo yo osepela ye na nga atake artiste mais nga nakomi kolinga yo koleka yo eza nango normal donc bolingo esama mpona motu nyonso mais biso kaka tokoma okenda ngo na ndenge ya mabe ozomona lelo oyo oyo bolingi nga okuti nga na position de faiblesse ozamona mwasi olimi osunga ngai osungi nga lelo so mpe nakomi stable nakomi na position ya bien fo nazala mpe reconnaissant vers yo natalatala esika autere na ngai natala place lelo tokomi donc motu mosusu akokoya kolia fruit te wana yo nde motu folia yango parce que yo oyebi donc baloba c'est que l'homme aura semé c'est ce qu'il moissonnera yo nde fo buka mbuma oyo olonaki ozomona mabeka ekozala mosusu motu mosusu asungi yo asali ozala oyo lelo ozali bato mosusu bakomi kolia mbuma nango mabe yango wana ok luzolo bongo la plupart nde tomonaka navandeli baartiste parce que artiste baartiste mingi nde tomonaka mwasi asungi ye soit alongoli na komwa ene na poto
so bakutani azwi en charge bavandi mais fin nango une année 2 ou 3 ans bakabone ke kolinga oyo motema na ye oyo parce que motema na ye mpenza elalaka siko basi oyo basi na batikalaka nango kokoloba nini bon elo na oloba na sujet wana na bandeko no baartiste eza sujet moko eza trop complexe donc eza basujet moko sensible omoni mare mokili ya mambo ebele donc ntango bolingani na motu ntango yo oza na bafacilité oyo nga mobali naza nango te osali nga opesi nga faveur opesi nga opportunité peut-être naya komona bilenge oyo toza komona naya komona poto mais elingi koloba teke nakomi mpe esclave na yo elingi koloba teke naa na liloba koloba te nyonso yo koloba ekoma lokwa ya bible to baka oui amen non nga mpe naa na mot à dire parce que nga mpe na otalaka naza mobali ozomona nakolinga mpe teka okoyesela nga nakende bobenge nga parce que nga nayebi bandeko misusu oko aza mpe yaya to aza collègue donc bokovoyage ne bokeka mboka moto lile boye bambala moko mare alansa appel vidéo bambala moko do ekomi loko ekomi esclavagisme moko boye mais biso baoyo ezalaki oke na yo voyage ntango okomi esika yo mo otomboli telefone en âme et conscience mama nakomi esika ngo boza bien ok nasinstalle so navandi bolala bien bosambela nzambe abatela bien mais bamisusu donc ye kuta aza na ta wana te il faut que ntango ozokoma boye appel vidéo bandani boza na bango nzokande confiance le fait que confiance ezalaka te ozomonaka moto ndenge nga nazwaki ye na monde wana nde mpe bamisusu bakoki kozwa ye operde déjà confiance wana na yo yango monaka bato misusu bakoka kosede na bakaprice wana te amoni ke pression eleki amoni ke donc azosalaki mobali na ye tomona bia sede atika na ye kaka oyo mokili ekolobeloba parce que mama Eliane soki tobandi kovivre kaka mpona oyo bato ya mokili balobaka mpona biso tokosala eloko te lelo bato ebele bazovanda na bacouple même awa na po tozaka baartiste te bazovanda mpona bato déjà na baya mobali déjà na baya mwasi mais tala bato ebele bayaki feti na biso 500 personnes bayokaka tokabwana te tovanda kaka mais kovanda kaka wana mabe mpe ezokoba oyo azokende kosala vi na ndenge mpoka esala moto akoboma moninga oyebi te nzoka nde sikoyo nga na remarke mpa bandeko na biso baartiste ezalamaka ekoelele alingi kovivre na ignorance te alingi kosala oyo motema nde elingi soki esimbi te aza clair aza libre ya kosala choix na ye oyo ayere ozomona parce que nde toza boye motu na motu mpo azalaka wana choix na yo motu amutana na bagu na ye ya motu alingeli yo kokozala mosu opesi ngai 10 000 euros ozosomba eloko moko ekati na ngai me ngai namoni motu mosusu na 10 000 wana ozopesa nga nazolongola 100 nazopesa ye parce que ye eza naturel mais oyo le mosu ezalaki naturel te ozocomprendre so tobi todéveloppe basisi wana eza makambo ebele parce que on a vécu ça tokutana nango mpe na vie ya makambo ebele donc eza basije mo courant ezosalama trop donc eza makambo ebele fo toyebaka mpe ke okosala motu faveur to mobali to mwasi elingi koloba teke motu wana ifo azala soumise non oyo équilibre mpe makambo en plus fo tozongisa mpe bato na certaine réalité naloba yango internet waze kwalobeka oremplace bible ti parce que lelo bato bazobosana ke internet ekomi lokwa ya bible ozalaki na artiste moko boye mwa contre ta problème epesami na ndako yo moko ozwi telefone obandi kobenga 500 journaliste mutu na bino asali boye mutu na bino asali boye bozwa mwa 100 bosalela émission bozwa boye mare bakoki kosala 200 300 émission baémission wana base ya internet esala une semaine elekaka te une semaine 2 semaines esili tobeti lisolo mosusu tomona yango badepute baministre ya Congo tomona babimisa bango bolumbu na baécran lelo bazaka na baposte na bango bazocontinue qui veut dire que okoki na internet osambwisi motu lobi vie ekocontinue nango mais peut-être yo moko ntango otikala na coin oswat otikali yo moko to otikali na bana okomi na mpasi moko ya libela nzoka nde makambo mosusu bokokake boyokani te me bosolola yango mpe alamiable bana baza na kati lisolo etikali kala bamisusu mpe lelo bazanga na epi bandeko misusu mpe ezala bamisien to bacomédien bakabwana na basi mare moto ayebi lisolo aza te moto ayebi aza te donc moto amutana na kwe na ye bakomi mpe bakute na nzela bapesani mbote baleki donc ifo ekoma ndenge wana le plus grand souci yango ezaka teke toleka na tv nalakisa mabe na yo mpa bato bayina yo to nini moni biso makambo tosala na mitema ya bato tosali beaucoup des années 17 ans et demi de carrière na biko ekoya bato wana le mosusu bakofinga bakosala nini mais après bakoko moto asepesa biso tokoyine ti wapi ozomona kaka tout à l'heure masolo tozobeta bato mosusu bayinaka bato dans les villes ovandi na motu te oyebi motu te mamo bandi koyina donc il veut dire que ere moko boye tozala na bitidi ya kosola makambo alamiable tobongisaka vraimen na ndenge ya pale tokabwana na ndenge ya bien
En tout cas, c'est pas le mingi, nous avons vraiment tant mingi pour le coup, ils ont l'autre côté par hasard. Est-ce que vous programmez au soit dans Maman Paradis? Oui, parce qu'il y a trop de moments, il y a des gens qui ont posé un ndako, un mona, ngata yo, tous ceux qui viennent n'engagent na kati ndako. Est-ce que vous ça la maman faire? Aux amours tali bosso na pesa yo exclusivité wana jour au moment là on dit que c'est bon. Week-end on se retrouve à Paris, nazo ya tout ça lango. Nde a autant l'émission déjà ngana chef de famille naza papa. Na retour na na webisa mais na pesa yo des exclusivités wana aux ama journée. Na parler où il y a mon famille na linga ka kututé moi je na ngala close famille za eloko ya kubimisa te lokwa ngala bima mais na pe sur exclusivité on a pour ba tebele misuki ba baraté ba mon na pe parler ba mon na pe ndeto na pe sur faut pas merci ebele pour comprendre que tokutani ka par hasard avant d'akineka awa avant d'akineka ka za mo pepene na parc pour avant d'aller sikate ngala moni na kiti poto solo ndinga alobi kaka mbala sima na kosala voyage uniquement pour na kokutana na ye na kati ya ndako na Maman Paradis natala avera ndeni era nga comédie mbika Maman Paradis azalaka pembeni ba video msuye mutafilma kango ba ah bon ah oui era comédie mbika ba video msusu mera mutafilma kango yini ko ma filmer na l'accent na mama muza ah d'accord ndinga pela risika point ah oui na la kisi point ça bandisi ma idéologie na mukame kama oui bikele keli ngala na Alexis Mwangabi Prince basimba boy basala bona penza prince abandi tata penza mais as artiste mais as artiste musicien mon la linga mama musique tout ça boy na boy donc au moins ça ndombolo ta sana ya botama akini na linya ba ya badaju ba nani ko ça de pondo mulu makambe bele mama ya koma omo na maoni ni ba yo lela biso pamba to ngina ofana kala makamwa eka apeto to migelo kwa yo moi asipi libala ngo Maman Paradis asusu fata mo kilo to zo bakisa mate ngana soka na ba kilo mais yango mo elongwa mona ngam mona bakisi mo 5 kilo bo mona ngasko na difficulté mo ya kolia mère na bisa yo depuis kala c'est pas d'aujourd'hui alors à une seule fois na bon na linga rapi ya so na mama yo tout ça na photo donc so ko lingo ko manengo lingo za rayo so bandi ba grignotage ba bilia lia au panzana mais moi je préfère bien regarder taille nanga naza na kota na nyoso veste kwa papa ni toi voilà et puis pas ni kesi ni za mnene te mukiti na kati na mulai na ba fossette amanzela ba sasa na fossette na bisa oui binani jise kala la akuta na moni jise nenga zo tolo ndeji bempia ndeba kokana sikoyo akina mukirimo baba osolo mutina ngwa mpia bi yo bomoza la kwa jibe ya bi nana kwa jibe pour pas courir vraiment c'est comme ton abi elo mozo za ngokaka fossette ka buzanga so ka fossette a roche sana on Turquie acha sana ngo mais toi na poto nyoso ko mi ya salisa na fossette bazo salisa bazo bakisa nyoso na mwake Turquie ba ko chuba eka libeni ya moto so ka chubie mamoji bempia direct ya osamba te mais ne na mona ya zo sekezo kota la mais zo kota rectangulaire. En tout cas, merci beaucoup. Bato balinga mamelia netu balinga otala ngayo biso ba monini.